je m'appelle champion local maboko ya Nzambe kaka ndenge ngana bino tosolaka mikolo nyonso na bandako na bino ai nakoloba me kasi kaka naloba pona yo linga naloba te me nakoloba po otindaki nga apa naloba te makambo ebandi nete wana kikongo mambuke banda ebongo na kitetela kamambo te na chiluba na chiluba bandeni na mbulu te bon côté ozala ndako o compléter ngai kaka ndenge ezalaka toujours na banda na kopesa pesa bambote ebele te me na bandi kopesa en grosso modo bana nyonso ya changu kubanda maluku tima ya njili changu mbalo sako na bino pe moamba na zui matete odusoli bakisenso ti okatisi ti makala losako okeyi ozwi funa ndanu oketi oeti ti bamipanzi okote naloba ndenge nini ti bakote nyonso ozwi bakote ya babandali nyonso wana losako ebongo lukunga ti biso bato bagombe koto nyonso omati ti basite verte nyonso kuna losako na bino donc nasangisa ngoso modo bana nyonso ya potopoto masengo mongali kaka nde tobaka na Brazzaville ensemble ngoso modo losako pe bana matadi nayebisa bino ke nakoya ka nde bobenga na ya nakoya mais boza no calme parce que kin lokwa grand libulu no makambo esilite to silisa bango tina suke boto ya kita mpanzo kuna kaka ndenge ezalaka toujours bana ya Brazzaville bobenga bobena zonga sukuna nakoya na ngambe bozela nano to sala makambo grand libulu bungo to mpanzi ya bino to koza puto pona bino nyonso kaka ndenge ezalaka mikolo nyonso dete papi fala nalingi lelo naloba mingi te kasi image nde eloba nazanga moko te na plateau ya lelo nazala ba invité nayebike tokanaki muke bakoma muke ba invité mais makambo te aussi sorti na suka dete papi fala liboso na ba invité tselanga na élément moko total abobike championnat du Congo bito oleka te mais champion dingo ko fane mno ki meta tsaki mo maloba wana tata moi 2 minutes ya champion dingo makamba lobaki ebongo tozongela bino dete papi fala à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe makamba ngwe bembide titi longi mokonzi na ngai titi longi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Lubumbashi za na fédération na ida sali fédération na ndenge asali fédération na yomoni bayaki bayaki te ipa ba bizu bandaka pe alingo sala fédération na ye lobu kisangani ya yepe omoni bayaki te Bango bayaki me mabunda ite no bango mutu moko mutayaki tata mpoya baboye bango koya surtout badot qui dit que fédération est une fédération médiocre fédération de salariés nazo bomba tenga zo ba vérité il parle boko na ndako na ngai aya lisusu te bon champion dinga dans la système la vérité pour aya za champion alors la vérité alinga kati ke liboso bodi ke asala ebele na kati na complet parce que elle mbongo te na bomba mbilo na kata ndako makate jamais na kosala na ngoni c'est ça la za besoin na mbongo na ngai na musala na salaki ngai pe na remettre loko na bido ti ngai na kopesa oyo yela ngai mbongo abengi pe télévision et ala wana po banini ke po bakono kosaka nini edingwe aboyi kopesa oui hier alobi ke aza prêt ya kopesa ali prêt na kopesa ma condition télévision ezala wana bayela mbongo na ye azwi mbongo bato bamoni ke champion dingo azwi mbongo na ye azwi pe sentir ya tikeli bino ngo wo donc azala problème na mutu te pona bato akanga mala sentir alinga kopesa te ye ouais nazo bunda nazo jambongo te nazo bunda nazo jambongo te alors nazo sala intervention ba leki na ngao bazo ya sima ba bunda ba titre champion Kinshasa ba pesa ngoni non banalo bango bien que champion du Congo est salamité normalement parce que ça dira 3 provinces salami sur 26 et elle dit Kinshasa, Mbujimai, Kananga. Ici, pour le champion du Congo, pour va casser Edingwe. Mais là, on casse Bino. Et puis Edingwe a l'homme à stratégie.
OK, mais ngana ko kasser bino. Ingaye. Donc tant qui dit que on va battre Kacha. Si Bolite est mi-champion. Mi-champion dans les au Basara qui ngana ça rikamuna si Bolite. Il fallait ngana décorer si Bolite. Oui. Pour de mbana ko bango bien que la petite si Bolite chance à jouer trophée. C'est ça. Mais or que bakamati ngai bagome ngai bazol ka ba rouler yo ba pesi ngai ba douana ngai te alors na regretta que il y a des championnats il y a des tournois mo basala que il y a 2 provinces. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi longi mokonzi na ngai titi longi edingo paloli bango na ndenge mokete to le kai. Bon, na évité, ngai te, edingwe asenini apaloli. Edingwe asenini apaloli. Ngai champion local ndalobaki munoko langa. Bon, ce qui peut me tarder quand même bon na bete. Alors sportif congolais, t'as ma fin depuis 82 il donc il fallait quand même au moins l'or ça moins bien mais bon. Naza kachete de mwa kachete na kendaka ku filmer via le baga kwa le baki donc wani za makamna ngate na bino bonda kubenga na noté s'il vous plaît mais on est suki na 777 kubenga na mté s'il vous plaît boss de la terre mana ben vidéo bato ntolo belanini lelo na émission de biso lelo kasi na émission de dans ngamba côté na plateau bon moi ni sujet edingwe il sujet edingwe to check to take no ndambwe pona bo comprendre s'il vous plaît au bengati pardon au déranger ngai donc boso mande ma crédit bo benga bo na makachero yo maza plateau makambangi baloba ngai te donc si j'ai dingo to kolobela ngo dimanche mususu bobi ki na la kamera dimanche il fallait edingo à la plateau mais vi que bon si j'ai na eza vraiment principal ya makambo ezo le kasiko te bobi dimanche wana ba popo la ki ba kachero bela à la plateau donc tam super ba ko pese ya no tam super ba vérité donc mayango to bombi na nous edingwe champion edingwe champion honoraire edingwe bon nani la champion de menga la ki lo kambasi bo to la sentir naza mamote naza bongo na ostension bongo et bongo na nani na Cap Makoma mbote Cap Makoma wa mbote champion local Cap Makoma oh kima plateau na biso to sala yo nini makambo leke belé charge à club charge ba boulot tala kaka yo ebi makambo ze belé makambo ze belé Cap Makoma azaye mokote bongo lelo la plateau nanga naza na deux styles différents nana katia féticheur na katia technicien na club ya Cap Makoma bazalaka na ba féticheur muke ba technicien de bazalaka belé na ebi ke na kotia bino image moko boko sepela nango il y a trop bon on sait jamais ba ayi bongo na féticheur ya club de bango attention maître Elenda mbote champion local maître Elenda kuna plateau na ngali ngoya te na sala onini bon par rapport à batan biso toza bata misala moi ba entraînement pe bon toyoka ki balobi bon to seni toye kaka donc boye ki balobi c'est pas problème toye penako po biso tolalaka na nyonga bitumba te ton muta lobby c'est que faut te répondre pe yango pena toye oyo vraiment ok ya ba problème ba on baza comme kemke bala na bitumba te to ngi na ska Cap Makoma pona na mweke ba biki oyende capitaine na bango nyoso to aibi ba technique ba katier moko Cap Makoma na epité to koloba mingi vraiment te to ngaki dete ba bifala avant to continuer l'histoire oyo ba tshepsonu élément moko ya Cap Makoma ndenge abundaka bomona ndenge abundaka et puis tozonga na plateau la biso na epité dete ba bifala exactement na epité soki exactement pona ese ça vient na Prosper Bakine et bon vi Prosper Bakine a sepela et bongo na bosente nani musa sepela yo nani afu. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi longi mokonzi na ngai titi longi edingo paloli bango na ndenge mokete to le kai. Shakira Tiba oza mwana ngana bimusi soko timutu makasi na kokase yo ndenge nazokase bani
Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Soki na lobi on a le bakana, on le côté. Voilà des catch congolais, technique congolais. Voilà technique américaine, technique congolais. Oh. Engaye. Yo ba ya catch za katara. Ah, catch na toko ba nini sa kama. Yo kende kuna bagumba wakingwa kubenga na mtena moni limeona esukina 677 en tout cas boza no kale obenga na mte so bandi obenga siko bo déranger kana opendo accès obenga na bino na bide bo sena bakomo obenga sima na ko benga te meona esukina 140 si pe ko benga te limeona esukina 140 kap makoma tebetelo liselo mukeya tout kana bakanda batukutu mututo bundina beto bakude tita dans la vie et dans les vides. Ok, les Canadiens, tu vois qu'il y a dimanche, donc il va au Canada. Ouais, combat, on a mis Golba. Les amis, combat, ils ont quatre Ngaba. Bon, écoute, il y a une trahison, on a vu, on a vu, on a l'issasi. Mais là, on n'a pas de trahison et. Bah, on a ça, il y a le courant, tout le bunda. Combat, il y a un manteau, tout le monde. Na comprend était na go mona tant na go taba image na sima na moni ke komba blog mususu bon ezaki pena komba yo mo mi ebe ti ba mettre ko de dans les vidéos ndaki ko mona ona sima mais ezaki bongo te normalement na logique neto ke ndele komba na azaki mutu mo fallait te mtapola po ezalaki to bunda na nzoto ezala nzoto na nzoto bon et puis comme on est ezala kaka 757 en tout cas ko benga na mte s'il vous plaît na rotika no accès ko benga sima s'il vous plaît. Tout le banane, bino pe na kati ya club de boya ba problème belé. Banane oyo.
King et Tomato bazokandela bino koto bazokandela bino en tout cas bolimbisa bobenga na WhatsApp te hein ndebo bando benga na WhatsApp so bengi na mbio to sola 1 heure du temps na tsaka boy po benga na télé appel normal donc limbi bolimbisa bobenga na WhatsApp s'il vous plaît donc bato bakokandela bino koto yo 4 club kasavu bazokandela bino koto yo trahison kuna ya bana ngamba bazokandela bino gouvernement ko le belé pourquoi kabino ouais champion local baloba eloko mo babamba libanga za esika manga oyo eza kutila omoni 4 club otation eza meilleur club du Congo du Congo ah wana ngam na lobby même bangoni même ligue soko tuni DT Tyson DT Prince atino dava na ligue ba yebi yango soki na fédération même colonel Chako ayebi que meilleur club même président Faki Diongo ba yebi que eza meilleur club ya Congo yango moni ezalaka bongo mais biso tozala na slogan moko tolala na nyonga bitumba te parce que biso tolongwa changu tokebeta basoda tina kataka bobeti bango pe tobeta bango na camp tokebunda na basoda tobeti bango na camp tobimi pe ngai na bango na camp tobeta boye tobeti bango tobimi mais en tout cas courage na tomate déjà na mona na tomate na mona na de king mais na mona bete bongo 5 chantiers le bogo bete bongo na de Kinshasa kasi yako abi wana la kande ba trahison ya ba beza trahison ba boy bango ba kota ba nzete ba 5 chantiers ba kota bango kutu ba kota na milangi ba panza kutu loboko mutu panza na ba kota na ba milangi ba bomba milangi ba panza ya ba beta bango siko bon na ebite peut-être musu ba baxi ba travail mais bango pe bala la rater quand club otation eza capitaine ya makasi DT ya makasi entraîneur ya makasi o toujours et qui est club ezalaka toujours na mouvement na ebite club ezalaka na mouvement ndenge to bosa na makambo mutu te to kana eska ya maître Lenda quand même pour tout sur le maître Lenda dabu to kana masula maître Lenda to zo kana malebe pa na mweke kuna température ndu mata to kitama température ba fetiende wa kita température ke bazaka likolo mais maître Lenda babi ozana club moko plus de 25 techniciens ba technicien ba féticheur mi baleka to moko je crois des féticheurs au moko ka deux amis ba des féticheurs au 632 aux à l'aise kuna ou bien bon kuna pena naza pena très à l'aise mamunyo so normal donc na pe ma rapena kimia ba bino bolingaka okyo bunda ababi ngo okay babi siko kuna babi kuna za logique abo bunda fo mukande ko mama donc kuna pena les écoles soko sali ba G olongwe déjà le wala mwana ke azoyo kate bakamule mato une école ba biso ke ogoya na sima oye na sima soko ye na ngoli susu ko sali su ba G oya na sima oye na so troisième fois ba benga nyo libela donc ko sala mambwana te donc kuna pena za discipline anga ifakina na imajuane anga ideto bifala tela kana no ndambu ya ekomba ya Elenda totandinga bundaka et puis oya kozongisa nga image ndinga kina senga yo wana tela kana no komba ya Elenda totala ideto bifala à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi longi mokonzi na ngai titi longi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Il vous reste 3 minutes. Otika makamwana. Oda komba ba fetisha. Komba to ato anonce la. Otika makamwana. Konte. Elena tolia ngwana.
Je m'appelle Maboko Nzambe makamangwe bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Elendando. Ah, ndilenda tayo moko. Esinga magwe bahembele bakumisio. Ata baseli mengala omo ke kombali ça qui très difficile. Chapelle locale. Moni biso to le barami te misala ne monanaka. Yo moko senti ngai na bakomba o moni wana o senti ne na osala misala malgré ça misala katia pas mystique et misala comme pour aller qui combat ya video parce que poto kati suka lango suka yinenge nini ai na éviter donc voilà na bombi secret yo kenda to ya kota bakomba na TV nanga lelo raté chapelle locale na la poso loba pona yepina na loba na éviter oyolo oyekoloba moi bakachela mike bayaki soki balobi bo na yoki kaka bafanati basingele nda bafingi yo balobi boye donc eselinga mutema pasi babina na moko babongo soki kache moko ya kave boye la kamwe ya KVT tout la presse kacha ngomole nani yalala wala bi soki totali malamu na club na bango bazana champion de Kinshasa abi bazana ba meilleur kache ndio woni bi mo ba club na bi meilleur club abi bazana ba meilleur technicien ba meilleur féticheur parce que bien bi ba meilleur de mettre ba meilleur c'est que il y a là vraiment des yo sentir abi kandimi ke obetaka mbala moko mais yepé ala la nzala bitumba te donc aza social ça va revanche wana esa kolisi te ala clair abi andimi na ye ke obetaki mbala moko pe ko betale za ki parce que za ki tekage abi bino la système c'est tellement bunda bakatero sa chango baina simana ye ma fan bozoyoka le jour à mot non mais là 3 camions le monte no ya nango soka ganyenga na mi pasteur ya tele le komoko tam susu yo kanela eka kaboy mais club ya bayala la 4 clubs kasavu n'etengna la kolobate dete pour faire s'il vous plaît c'est un émission dimanche émission dimanche tout à l'heure nini elika kiwana les ba catcher ya 4 clubs kasavubu ayaki à la plateau ba pesa qui na papier makambalo baki bino mokolanda à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe makamangwe bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. La libanda
bapesi victoire epai ya moto oyo abetaki. Donc bref c'est un peu ça. nazongai soyo obeti ya ba 5 chantier omoni kanda naza nango ya kolia motu na combat retour nazosenga na champion oyo abimi ya du Congo, le grand féticheur na biso ya style classique, Samso. Entraînement wana entraînement benga les grands féticheurs nazosala siko entraînement ya préparation ya combat wana na nzoto ya ba 5 chantier siko la club na bango. Donc entraînement wana bandi nde siko yango du Congo ndongo lobi eleki. OK, tozotala oyo ezoya liboso na juin nazo défier champion du Congo, mais en même temps nazosala siko ba entraînement wana na nzoto ya ba 5 chantier. Donc so otali awa eza mukanda tokomeli club haute tension, club oyo eza ya ba 5 chantier ba petit nanga o loboko bana misala nanga nyonso bazala na club wala yuma wana mukanda ya moyo aussi ekoti okolo mukanda mobela mo ba yuma to saisir bango officiellement. C'est comme ça moto lo baké papa maman oboti mwana tangisa mwana mwana ye ba big mwana linga classe nzela ya malamu ata lelo to sala na biso bitumba mais nyonso esukala na big. C'est ça, hein? Donc, ton négligé l'éducation à balaté, bana vraiment il faut battre. Malgré ma commis papier, voilà, on les a maillés les mobimbe bimiawa. Donc, tu saisir bango haute tension officiellement. Je crois que c'est côté na battante, et côté na ba ligue, et côté na ba fédération, et côté partout. Tu défies bango pendant le 26 février. Le 26 février, animal, dans le lingue et le monde club naïe, club catch. Club Kasavubu, toujours affronté sur haute tension. Haute tension, bazan ba champion. Bazan ba champion par équipe. Donc, les années un choc des titans, champion contre champion. Donc, babonga mamalamu, pour biso 4 clubs Kasavubu, tozape, ko bonga mamalamu, entraînement na nyo sozani na banzoto na bango. Banzoto na bango. Et puis, moment où yango, oyo nyonso amonike. Akoki ko sunga événement wana. Je crois numéro ya champion émission où les alliés ceux qui vont contacter aroyer va nous contacter biso. Donc on a linga à CPLA gana ko promouvoir. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete to leka ba yuma wana sikoyo club wana eza ya ba yalala ouais champion local ouais non bon toi non bon on a expliqué bango tous on a expliqué bango ouais nalina loba na mwana wana animal nyama animal yenda sinyama comme animal nalina expliqué bon animal omoni 5 chantiers na loboko oyo zobenga oyo lobi lisolo wana yebake baza ba champion de Kinshasa ya par équipe première édition. Yeba yango yo lelo nilo komi champion de Kinshasa parce que Goulbert na Goulbert azaki malade. Goulbert azaki malade. Goulbert azaki malade yango gagné ki Goulbert. Omoni mutu lokola ngama koma. So na simbio ezala humiliation pour na yo. Parce que so na yé na sentir woni uzana tinati mais ba obeto bazali na haute tension. To pe so souve, so li souvete, mutako ko soyo eza ou bien commando. Mais na koyebi so be comme on a biso dolala na nyonga bitumba te ekoma ya candidaté parce que ya lobi alobi mabe biso tona ba grand manager o ba soutenir biso Patrick Adogo aza derrière biso o azo soutenir catch club rotation ba papa Jean Louaka bazali na bo expliquer bo animal comme on a biso dolala na nyonga bitumba te lettre oyo la question de tindaki po biso to bosen na biso to bola so biso pe to komaki to ndimi komba le 26 déjà ko bona jango lettre yaki to ndimaki yo ka to ndimi komba le 26 oyo buna ka safu biso pe to sala ki lettre to ndimaki to kenaki ko pesa copie na camp na fédération to kenaki na ligue to yaki na tante sabino ya funa pas président Chungu premier to yako pesa président na bino pomona ke biso to banga bino te mais yo o pesa nga mawa so nga na zuyo o moni sentir o na ngo charge ngo ya Kinshasa o diminuer yo yanga na to mo mena nga na ko diminuer na ne mo mabe animal yo animal na ko diminuer na nenga mabe mais o bunda na souve so ki souve te o za commando so ki commando te o kuta dans 600 baga babeta yo na po
na otala ndeti yo pena boye po bakomba obundaki ya d'équipe ça oui obundaki komba mais oza na chance pour Goldberg santé ezalaki bien te soki azalaki bien yo ongo oza na ceinture wana te mais toza le 26 biso tolala na nyonga bitumba te tokolongwa ntango na carnaval ti tokoya biso toyaka boyebi toyaka ti tokoya wana bokomona yo koyoka soni bakobotolo ceinture wana na ligue bakobotolo yango na sa soni bakobotolo epo Maître Linda, yo mouvement milo belana na makambo yo ki avant fungo la téléphone para moi d'appeler les autres côté belé milo belana no sikoyo contre pa yo mutulo fona telo ga yalala ngali ga yo na yalala lo bana na yalala na animal bango nyoso balaka ba diversaire po animal akimanga na marche à liberté abako bimisa yete abako betele elenda doki biso na haute tension à part qui fétiche biso nyonso to travailler pena technique na ebité sur na costa capitaine makoma zana o asimba capitaine tout ya Congo RDC biso to travailler pena technique ceux qui te légui la technique ninga ba fan o ba senga ka ba yebi la cachetel biso to lingi o te to lingi kisi ndete mumisi misala ndete yalala na osangisa yo direct na yo na lipasa pour à bientôt awa na défier sentir ya changu donc lipasa préparer la dikopo préparer donc on beta yalala non c'est non kitana bino nyos bozo pena kuba na tsabina tsebino bina calendrier nanga bovali pena bien classé pena bino na calendrier non pesa bino pena kuba moko boye o pena bondi mate tika cheresila donc un peu ça donc na fongo ni téléphone na ngai na ndeko oyo alingi atu na mutu pe alobalika moko okoyi kobenga otu na kasi tango na no bengi te na tangata des messages oyo ndeko na biso aimé tukudi alobi mbote champion local ayi obengi mbala moko bon to yamba okasi allo Kolo le sac on a côté zalo benga comment s'il vous plaît Josué contribution émission de l'eau ça vient champion Elenda Bunga champion Elenda Bunga kitoko Elenda ndoki oyebiseni continue à bon à compter bon merci à toi vraiment babi continuer kaka bongo donc normalement ka loupé mato succès za kam panzelenda en tout cas message et tout kudi alobaki déjà nataka ikutu abi mbote champion local boni kasi champion Elenda abundaka na bakache kaka ya bango ya chango ya libanda ya chango te wali la question na yeme donc na éviter de mettre Elenda babi bundaka na bakache ya chango bona kungana ko répondre donc il y a là la chango te quand même derrière ndi meke champion na bita ki donc c'est qu'il y a bundane kana bana ya chango te dete bifala tena na pela tu bappel les autres taka ai koti otilangele momoko awa élément des qui surprise contre bango oui appel le kei to profiter dete bifala tena ngai élément oyo na bayi ke soki olbi otangola ma ya nkolo nzambe ya likolo otela biso avu. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi longi mokonzi na ngai titi longi edingo paloli bango na ndenge mokete to leka danser mais handicap malakone bokata vraiment manjili poto ndima bino bokata mais soki yo ozongi mboka no obundi na changu te seki pamba po awa ndi ba meilleur catcher bazala changu wala yo mo le bité na zai pena ndiko na fibo a confirmer pe a reconfirmer que non ce qui y a ndi makakachi za na changu te changu ba buzoba o mona rezate changu vraiment catcher za lo jisu ba ve na biso to bazali ko ba Olivier Fumu ba nyama Holanda ba ve na biso ba Lucifer ba Esmabe na pe na yo nani kimbango chimini donc omoni va ba ve na bando me makachi na bango mais lelo kachi na biso a changu awa izo kele ko lala parce que ba ve ba kenda ba na biso ba déjà ve na biso ba nyama donc côté baza nzambe bakachera batela bango bon po bango pe batiki biso Holanda ka bango ba ve pe bazali to la musano kachi ya changu fo la muka
makati chango la mukande batutu sidana baya to bomana ba na lala bongo la ina chango to ana ndokimo wa munene komoni magelo tuta makula la seconde yo ebi otala ba image ebi na chango na banga mutute na chango demande to fanda boy à part ba féticheur na mona mutute te na mona mutute na part oyobi à part ba féticheur à part ba la dikopo à part ba mapasa à part Belenda, à part bah ouais la Canadine, plutôt Congo, encore la bosse, na bina mingi. À part bah on y a soina au moins la mutute. Au moins la mutute. Dans la technicien nino yo au contrat que au moins que vous avez même moral au linga peninga bundaka. Bon le quoi moi la mutute, na chango. Mais technicien c'est pile ça quand on est bundel na façon na ya ozala. Bon, on a des techniciens, n'a pas dit trop, n'a pas technicien, n'a pas vraiment trop. T'es content de belé, t'es un manco. Technicien, oh, on a la séplane de la chambre. La séplane cap Makoma. Makoma? Makoma, cap Makoma. Oh, Makoma, Kota, Koma, donc, on a vraiment, Katier, vraiment, oh, la séplane de cap Makoma. C'est là. Makoma ya club ya haute tension. Makoma ya haute tension capitaine na biso ya club na za son na club te. Na longwa, le capitaine na biso ya club cap Makoma donc. C'est plané pour sa propre et bobunda donc. Pas de problème. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Asipera la Cap Makoma. Maître Linda, asipera la Cap Makoma na technicien mais vidéo ça mona bilote ba technicien ba féticheur so tango. Magelo. Avant de voyager na tikala go bete no na kinkole. Zelende ko abengi ni na mbele na okai. Ande ko malta ko zela akimi. Allô? nalingi nasadresse mingi na soki soi-disant makoma wana nabi boye oui nabengi mpe nakomi na bandal bana bandal naza fan vraiment ya maître animal ndenge naloba boye eske vraiment makoma ye mpona nini ye moko abungi na maître animal te sikoyo ye champion animal te pourquoi ye moko abunda na ye kaka otindele bato seke ye moko abangaka ye vraiment aotala grise bilio wana vraiment bien te ngana yebi grise bilio wana makoma yo vraiment otaka yango bien te bon ndenge naloba su mpona Golbert ye azoloba ke Golbert soki mpe Golbert abundaki azalaki maladi yo bandobelo yakobunda champion de Kinshasa nini ayakobunda champion de Kinshasa nini mutu maladi abundaka te yo mutu ozobela mpe likongo lisusu oyekobunda donc opoli donc ye aomaloba azalaka ndenge mutu moko malédiction na ye ezalaka abimaka nde bavice champion ala malédiction ana malédiction makasi oyo make basukola ye ngai nawebisa yo catch club kasabube kobeta bango makoma conseil nga na opesa yo nde bundana animal po ozwa koma grise bilio wana oyo tuna 5 chantier na Golbert bayebi na plus na oyebisa yo na championnat de Kinshasa natikaki komona yo kutu te okenda na bango okenda ngakolaka totika kachi ozongi lisusu donc tala entraînement bien pour grise bilio wana yo ozwa na ye te so baomemo ndeni fo ambulance animal champion de Kinshasa likolo ngaye avu na ozongela elenda estimateur na après likambo epesika vertige ouais maman en tout cas courage pena na mbo oza na ye ozokotela nyama wana mbwa wana animal mais yeba yango Golbert aza vice champion du Congo yeba yango tellement azalaki na compétition na expliqué yo moyen akata eyalaki te yango abundeli na maladi okomprendre mona animal wana déjà na beta ye soki oyebi te na beta ye soki oyebi te yeba yango lelo kende otuna ye na beta animal wana nga so nasimbi ye omoni esalanga soni omoni aza champion de Kinshasa azwaki champion de Kinshasa bundeli na bato bazali maladi
siko ngai naza na titre moko te so nakendeli ye nde naza boye selo nde naza bopikiliki ndenge eza boye na batravail na osala mama ekozala soni na kasavubu nali kopesa ye soni te toyebana ndeko oyo toyoka mpe ngelo banini engai ye alo ndeko akati nde tamakala bapake na ngai eki minene afu aza papa ya bana nalili te nabeta na emilie na kasavubu mpo nawemi bato bazokota so omona okota ozokoma te bocomprendre bapele ezoleka tellement ebele na bamessage donc nasengi na bango bolimbisi bobenganga na whatsapp te ezodéranger vraiment bandeko misusu s'il vous plaît allo ozokota ozokata nazokake oyeba te yo nde okota soki oyebaki yo moto okoti il faut olandaka ekuti na yo na tv ntango obengi omonaka nde nazoyeba na tv opesa mwa temps mpo na réseau ezalaka na mwa retard mwa ndambo peut-être ezocomplike yo nde ozokota nligne numéro nde soki na 209 do yo nde oza na ligne allo allo mbote s'il vous plaît kofilaka te nakamade nabatina saseka mona nakebi na ngai nasambwe nanga kosambwa namona pake munene etala pake nanga munene ngai nasambwe na ngai obengi na kofili s'il vous plaît wana so okebite wana bana animali éducation animal awanango yango wana bana na ye ta bango bazalaka kaka boye omoni fo koedike bana atuka club kasavubu nayebi te so bino bootya animal motu na bino soki ndenge nini aya bapeti nanga bozala na ebele namona bapeti nanga badeba so na obetabeta bino lokwa bana omoni banyonso na otanga meme animal nabeta ye ayebi omoni motu abengi mama benga animal benga soki lion na bino ozobenga soki nani soki mbwa lion soki nia obenga boyebi soki nabeta ye bayebi allo en tout cas soki obenge fo olonga pembeni ya tv to mpe odimine mwa volume mpona interférence ya ndenge ezosala yo bando déranger appel na nga na yo neti tozonga pesika ya maître linda na makelo alobi na ntango azomona mutu te de mutu moko te ye magelo onono magelo onono aza no na club ini angi aloba club zela toka club azali allo magelo akati abangilo aza no na club te nga abaki basali club ye na mazo club à deux personnes ata fédération mpe boyango club à deux personnes ekozala te magelo aza mokie na ntango awa sele alobi nini nayoki te bobelaka to kaka bino bie ngai ningaka bapesi na ngai bakota nde baobanga bino comme si bopesi bato songo na tv biso topesaka panique allo abenga biokota ngai magelo soki ozali na besoin ke omona makasi ya bato senga komba luka mwaye pape na biko komi sengi komba na beta o facile po na ntango nazaka moko nazanga moko champion de ntango yo zelo omona te okonfirme ke nazanga moko okobenganga mbangu chapele na yaka pena na confirmer que oza yo moko naza pena nga moko nazomona pe motu te allo benga komona s'il vous plaît
Comment on nyama via majelore? Na hivi sana nya osamba uta majelo. Sikaza bawanga kusamba bawanga ndisi ai majelo dento. Tipo. Ai kamu, abosamba. Ai. Abosamba na chama samba. Ingaye. Ai bawo. Ngai na sana kaka sempre journaliste. Wama kamna bino na bango ai etali na. Aïe, n'invite là le banini, voilà, ma femme pas majelo batomboki. Et si que j'arrive des téléphones bien makero, il sait déjà qu'il a côté problème Nelena. Elena diable. Ingaye. Allô? Ah, nani voilà. Yo, ozo fanya nani bozo kataka. Ah. Kotaka mbala moko. Ngai na éviter. Ba appelle les autres Catherine Belé na ko diviner mo ndama. Allô? Wote hapa na comment s'il vous plaît? Wa komona na isa na leo na kurunya chango. Isa kwa tempo lo sa contribution mission. Amaye aliyona chango bali suru majelo data bisi bwana wafuti. Nga tunataka kumbana yetu na yetu majelo akote bibi na siwake. Na robi boy. Magala akote bingo na cercueil. Mo biso tozaki wapi? Yeso yebele na chango teseko zaka yomoko. Oza bena yomoko. Donc biso tozaba quartier to betaka partout. To banga esika ya mutu te. To kene okinga sani wapi Kasavu ni minto to kebeta na Kasavu. Donc bata Kasavu bazu déjà perte balinda ko benga ko finga donc ba message déjà na bango wana. Na minto to ke Kasavu. To ke beta pena ya grave ka peto ça ba maman événement. Événement to ça na éviter et ça somo nini o Kasavu ba ko luka pe population ya Tichango. Dakidi yebo kana wote bo beta to beta maona busalite nyoso msuko yape tout babo mobanga ça tu ndeko. Allô mbona hapa ngombe ngoko s'il vous plaît? Na bozi na komina Ngalema. Bana Ngalema le sako contribution de misalelo. Sasa hapo tunataka makoma. Ngombe ya kopi makoma. Atete la bizo nyama. Oui, atete nyama akaili. Kwa kwa. No bangelo wote. Hapo ya mabile kwanza ayato sana hapo kwa Bozale, c'est bien en tout cas faut bien comment Bozale à vous. Ouais, en tout cas événement Zali pour te passer un message que quatre clubs Kasavu betindela ki attention lettre ya baga attention pe la quitté secrétaire Nabiso secrétaire par comme Kinwani a répondre ki yango tukene nango partout nene sengaka les 26 qui est ban na toi Changwe bageto za la bomoko to banda na carnaval na biso na marché de la liberté to longwe titre e Kasavu bino ne marché de la liberté les à moi qui ça wana na siège biso siège na biso za njili ngambo eza ma parce que tozali na mama présidente na biso awa kenda tika biso atuka moli boné pe mana kimia mama Fatou yende pena ni mtazalaki pena ko sunga biso pena makasi mama kenda moli boné pe mana kimia bisika zali en tout cas événement zali en tout cas na encourager bino bakachera Kasavu na encourager bozui ya kotindela biso lettre pour to bunda na bino na monene ba club musuite en tout cas et ça la ngwe sengo parce que ba club ebele ba bangaka ebele ba rambo bino bo sali ba ebele ba sala ngote mais ngala ko préférer bo lukato hôpital mo ezala quelque part wana et bien moi ni la c'est là parce que yo marambo romona animal yo lo animal ngala ko yelo na chaîne ya ko yelo chaîne pena na ko soko za animal na evita animal ngoni
nayebi te mokosa okozonga na kombo na yo oyo ozalaka nango nayebi ke kombo na yo ezalaka François kombo na ndako Jean François okozonga na kombo na yo en tout cas boyeba ke le 26 kachike otation na Kasavubu vita na vita nzoto na nzoto soki bato balali te bayali oyo baza derrière biso oyo bazotindika biso mpenza parce que mikolo oyo toza na Patrick Kadogo le grand manager ene moto azosoutenir biso mpenza mikolo azotindika mais boyeba ke na mars toza na ntango na bino biso tolala te soki tobuni na bino soki tobeti bino bobanga koya ntango te bobanga na bino te po tokobenga bino mpe boya kobunda wana bobanga na bino eloko moko te yango toexplike bino naprofite mpe soki moko na nsima wana mekana biso biso makelo alobi ke les 7 quartier na ntango ya bundaka bien oyalingaka ezali parce que ayebi ke Cap Makoma aza mystique quoi ayebi ke Cap Makoma aza na bavibration babaga ayebi ngai nde nayali yango omona bato baobengo bamona animal danse peut-être eza chance mpo biso tokómi na badekinshasa wana te mpo so tokomaki ngai nazalaki wana akoka te ocomprendre akoka te alinga akoma mpe te yango mama oyo ozolanda émission obengaki en tout cas courage omoni motu to azalaka na fani na ye asepelaka azala na ye mais keba koko otienaka na nga te nga naza monstre ayebi frappe degré frappe azwa na mosero okutana na catégorie na komité naza boye te série wana taka ye ndenge aza molai na basuki na ye wana nayebi te soki lokwa motu moko abelaki liboma nayebi te soki ndenge nini yo animal sambela ala sambela na invité de ceux qui côté à Maître Linda tu peux la te biso kino pesa biso message moko pour la tombo qui vers fin et puis to chité et pas na yo bon message na ko pesa bana changu bozalaka toujours ndenge bozalaka quartier na bino bo préférera ye bolimbisa nga vraiment s'il vous plaît bolimbisa numéro soki na 784 na moi appelle na bele quartier o bo préférera pena yeyo donc na ye pena pour na koyebisa bino bo préparer boza pena ba bagage na bino bo tia pena na ba sac na bino bo ke na mo pena liboso pour que to kende to comme déjà prêt le 26 c'est musika te eza musika te njiri masina kimbateke donc bino nyonso pese bozali bafani na nga bo préparer so na terre na liberté na omona Hervé Gola donc natali na njiri na omona club oyo association de sportifs esangisi ba sportif nyonso donc baza kuna ba président Igor ba maître Pacho donc bazé belé na koza la pe ingrate pour que na zala madame quoi oh ça la fierté à maître Elenda maman Ornella donc mi obenga nonne maman Ornella nonne donc à différence ça ba Ornella est belé otali ba petit sœur na ba Paulina ba Flora ba ici ba B13 donc tous ça pena est belé donc merci naza mbaka appel oyo pona na sukisa allo Boya ko belo ko esifi. Allo. Oui, ndeko na biso a pesika message. J'ai compris que aza fanatique ya catch, mais na establishment bibola na nous voulons savoir mingi. Ce qu'on a des missions mingi okoyeba ba catcher rebelle, okoyeba ndenge ni catch zo évoluer. Ba catcher o baza ba catcher ya changu. Baza na haute tension, ba misu ba utaka ba peto Congo misu bazo uta njili misu bazo uta ba Pascal tiba kitambo bayaka na bombe baza précisément ya changu. Ba animal baza ba catcher ya Kasavubu.
bautaka ba bandal bautaka ba bayo makala babumbu misusu bauta ti bakomi ekchasa nyonso nde basali club Kasavubu et puis ba auto za bona plateau ba batu ya changu balobi ke bakobeta batakasavubu pa mutakasavubu alekaki awa alobi ke akobeta bango yango batomboki mabe to esika ya maître Makoma message moko ya suka pe moi quelque mapanga pour ça la moi bien ma ouais message ya suka eza papa changu biso to botami na changu eza district ya bakulu na te changu eza vrai district biso to botami on a longola on a mutu na pa ça lelo changu eza na bato bien changu eza makambo ebele wa ko pesa mbote na madame nanga maman Ginette Kapina maman la Thérèse Tungu na Chelsea Tungu en tout cas na pesi mbote na honorable Tade sans oublier papa Jean Louaka na bobosa na hôtel les grands managers Patrick Adogo en tout cas mamango yango le 26 sala ba bloko ngoto okinango retour na biso toyebi ke wana tozana mutu aza au manager azuli biso excellence Guy Luando yene mutako komba retour mutazana ngona maboko za yewana excellence Guy Luando na longoli chapeau en tout cas na bokasi ya manager Patrick Adogo na yebi ke Simba toza toujours ensemble bana toi changu lit club de guerrier mobimba Pesibino Mbote, sans oublier les grands maîtres, Château Stoumis Zimagoula, la Canada. En tout cas, il y a Wolobami, les 26, tout aussi dans la Bango. Il y a Wolobami, les 26, en tout cas, Bolimbi, ça va, nous avons le numéro, les na 606, na kataki déjà téléphone parce que minute nangai, et si, et l'équipe, na combien de souka ya Kolobaboye? Mingi ba mingi ba invité na nous voulons savoir à sur à cette télévision de tebaka histoire ya catch ba ndenge ni peke ndaka ndenge ni nako je me suis dit que beli solo na ya bandaka catch za ki lit ti moto moko amona ki habité akomisa ngo un peu professionnel ke ndenge za ki amateur ne le koma kata ta yana kombo ya moto ya funda catch pa boy ba ke awa to ebili solo ngo de A à Z kasi na rappel bino boy bana nyonso ya groupe ya nous voulons savoir tout doit changer le programme tout bando dire donc chaque na semaine moko deux fois ton temps star en ligne moko catcher moko botu na ba question bo sala nini po na ye na semaine moko ton zaka deux catcher ce qui pose na besoin oye ba information ba catcher ni to ko bengisa déjà dimanche na plateau au même son message peut combo na on a numéro de téléphone auto ko tsona kati ya groupe ya bana nous voulons savoir o bana ko sola na ba star na ba catcher pour pas na ba star ya ba misete basta les a boxer te kaba catcher quand sur la bango direct na kata groupe et puis au bandole banani to ko bengisa ba kumbeza wapi et vous allez ndenge nini kuna nde tutaka information sur na kati ya groupe ya bana nous voulons savoir na groupe ya WhatsApp en tout cas au premier message pesi kombo na yo na numéro to ko tsona kati ya groupe wana na komi na suka ya koloba ke na ngine si émission na ngai ka c'est aussi boité na quelques mabanga boyebi ke na ba ke ba masole seulement kilo mingi na petit to dimnaki mabanga belé na mabanga belé te e belé te yokutu kombo les ate neti mutaza ezaka de prosper bakine mwana dala sa tongo pe vere kitola mokonzi na bosate ko ba président de l'UTC mwana ya France ya tongo na bosani yote kasi na lobi ke bongo so na bi pasteur Bon Bomalika pe berger Etienne Bokopolo Christelle Wing mama na bango tout Christelle Wing mama na bango tout ndenge moko na lobi Deborah Mamikina kasi na bosate ko bongo famille et Mabomba pe famille Onyangunga Mobimba maître Mobutu na Antaki Mbuta maître Mobutu nduki na bango tout kaka ndenge baka na boki bongo Simbumbu na bani honorable Denis Kampai Simbumbu kaka ndenge azaka toujours na biso longo pe na bosate ko bake bongo na boki biotechnique